Mwana wana soki Yvette baza baviro simba te parce que bazo critiquer Karine Mokonzi. Talivi na par rapport à ndenga zalaka. O comprendre na ndenga zalaka wala tabakola moko boye zo simbe kute na nzoto. O boule lo muto bela malade ya SS ba beri ba makambe bele. Mais grâce à Rosala Peme ya Karine Mokonzi azui makambo. Yendenga zawana aza fille moko benzamba tinda na mukili azalaka célèbre likolo na bango nyonso tu ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba chroniqueuse. Nos devoirs na kopesa Yvette Kalombo na ndenga zawana asokola na piscine. Ozo ba il faut sokola na piscine ala kisana no forme ya libumu na ye na forme makolo na mandenge zalaka vraiment na caméra. Bango to loba nani azala engagé lokola Karine Mokonzi awa na king. Ba tuto bomona na équipe nationale bana misala Karine Mokonzi préfani nana kaye. Kaye nana kaye ya ke bango tout air baso bambongo na bango babanda ko signer. Émission to sa no mi balé no bimisa sko kaye au mona signature ya lekechu ndengo zo $20. Elle a remarqué que notre batuloko la balekechu ba komi ko tengama ko kasuko fanda na kitite. Donc c'est à dire quoi, il faut mbalamo ba kabwana il faut mbalamo ko kende parce que atamboli na ba race moko boy on nzamba lingaka te na mukili. Internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure où vous nous suivez. C'est bien le matin, 9 de la presse à la présentation des radios. On a cleboa.com ici, actualité oblige. Donc, je suis là déjà avec René Abiri. René Abiri, donc, tu es la français. Azaki contre Karine Mokonzi Melelo. Abiri a bien dit que non, Anna Mambo, le ban habité, que le ban est Senginini. Donc, d'abord, aussi, tantôt de la nation, là, je pense que c'était. Pourquoi poser à Willy Moucheni, le véritable code mondial, pourquoi poser à Bruno Lubic à l'argent, la parisienne, et on a Londo, Nabosanioté, Landry Mabila, Mato Solana Penana René Abiri, à qui je Edi Bolondo, Edi Bolondo, donc Edi Bolondo vraiment pangina mounou. Je veux dire que Bambo tena trop sigazotal la bus et puis sans oublier les vieux PDG Rami Amissi, le producteur et X-Baz Yandankala, seul artiste et musicien congolais vivant en étranger, Obimisa album et puis à l'équipe musicien Belé Balarana Poto pour X-Baz Yalane en Afrique awa. Donc il y a en Afrique na Dar es Salaam, Obimisa musique et Belé koleka lokola ba musicien Belé yebi bakenda Poto baza enfermé Nagata cage mais X-Baz a obimisa album nae ayemeleli Paula Schengen DS nzembu oyo soki mutamiki ko interpréter mbala moko beli liboma pemenya CNPP donc Paula Schengen bambo tene à trop et puis sans oublier Royal Kinalele moi c'est mbongo ebele que masa nanga moko kinwani balobi donc le nouveau marié Kalaté babi ba journaliste ba bala biso ba surprise eza ba bi marambuteur à malembe trop wana biso Dani Bokombe tsunami riche otala biso Marlène Kasanga wetu venanga moko ya prêtre adi londolé le célèbre beau comme Dieu na kata Paris pour René Biraboka bata pa pamba te wala kana paro fandaka wapi kangela nga lupangu no adresse tinda ba photo na mona ko fandaka réellement na Paris pour adi londolé le célèbre afandaka na Paris donc veut dire que koloba trop ezalité René Biraza et puis na opesa ba mbote rapidement na base nanga o esalaranga par rapport à Bandal yoyebi donc Isaac Yanvu depuis Bumbu bambote na ya trop yo moko yebi après mission car rezezo ki roboira biso donc Rodrigue Telo papa na plaisir na biso yo bébé moko boelengi donc et puis na Gloire Jamba et puis Exaucé Kassamba donc Cabral service donc so moni René Abiri ba beauté boé batu bazolela na ba PD bazolela na ba lesbienne bazolela donc c'est grâce à Cabral et puis na Massananga vraiment donc Rodrigue Telo et puis donc Abumek Tambika donc double mère bambo théâtre quoi voilà René Abiri za ba question yo René Abiri mais au tac
na bandenge mo Rena Birata ka Karine Mokonzi te Karine Mokonzi wana mami Rena ko tika boye toto sana na club wana ambwana te mutakoya na video ya preuve que Rena Abiri a attaqué Karine Mokonzi Rena Birata ka Karine Mokonzi te wana za mami donc ceux qui ont attaqué mbala moko vino e komi étouffé yango moni ba via ba Ken Pianezo simba lisusu te yango moni ba via ba gel show ezo simba te ba filo rezo simba te ba lekechu ezo simba te ba via ba ya bana ya dani Angelica Madelena ezo simba te ba vina bango presque tout wana ba binez ba binez ba bana wana tout wana oyebi wana ba petu wana mususu wana la pembe forma makolo mabe wana oh mobali na grisara janvier mwana wana soki Yvette ba viezo simba te parce que bazo critiquer Karine Mokonzi baza la vérité te koloba vers Karine Mokonzi parce que to mona bango nde Karine lokota bango na nzela ozo comprendre oko bando tulanga ba vie ya moko na bana nzela to bana to ke malemi skoneti Yvette Kalombo vine Karine Mokonzi lokota wapi te na lobi ete batu mususu faut bazala ingrate na vie moni Yvette Kalombo azali ser oyo nga Rena Biri na respectaka ozo comprendre mais sinon so tali vie na par rapport à ndenga zalaka ozo comprendre na ndenga zalaka wala ta bakola moko boye zo simbe kute na nzoto oko bule loka muto la maladie SS ba beri ba makambo belé mais grâce à Rosala Pembe ya Karine Mokonzi azui makambo ozo comprendre de yewana koma moi bien mais malgré ba ko balugela Karine ya na ngobe problème te po biso au monde ba biso ba Rena Biri to critiquer non Karine Mokonzi ba te belé ba mona biso non faux ozo comprendre ah non te mais lelo siko biso to critiquer Karine bino peso ba critiquer Karine et simba te wala biso ma tozongaka na biso tozongaka parce que yo ozongi parmi ba to bani comme chinois ozongi chinois ozongi Rena Biri azongi chinois ta zongi eloko te Rena Biri azalaka pembe nya mami nae on comprend donc mami donc Karine Mokonzi 3 fois la baronne muta legi bango tout muta genda poto ya kiazu avion na njili direct timbala makuna na Paris a komi Belgique on voyager puis na minute de solo auto somba ba hectare na ndenga poto nde ba tebele ba souffrir na ba difficulté non ba lui Karine Mokonzi na poto souffrir fort souffrir na mobali te ba parler ku jola la guteur moi mona na raté Karine Mokonzi depuis kin vraiment pour à vivre bien est-ce qu'azala na besoin mobali po sunga mobali osombele ni lipa osombele ni lamba po lamba Karine alataka déjà lamba depuis kin alate lamba koleka ba Rafini Tumba alate lamba koleka ba chroniqueur na ba chroniqueuse ebele oyo yebi ozo comprendre batu mususu ba komi dala ba âge ya basio ba kokota na bandako ya mambabala mais bazo yebate mo le roi Karine Mokonzi yazane dessin animé ozo comprendre ye mo le roi Tom et Jerry telaka depo bando tala Tom et Jerry o boule siko Tom ana âge nini depuis banda to banda kotala Tom tilelo wana nde Karine Mokonzi ke note Karine Mokonzi ndenga zawana azala ala ba nzota ba dessin animé donc ye ndenga zawana aza fille moko benzamba tinda na mukili azala ka célèbre likolo na bango nyonso tout ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba chroniqueuse ozo reprendre parce que asali boulot na bien bango to loba nani azala engagé loko la Karine Mokonzi awa na king bazala te ozo ba série wana bango tout ba odiembela ba tuto bomona na équipe nationale bana misala Karine Mokonzi prévani nana kaye nana kaye ya ke bango tout air bazo bambongo na bango babanda ko signer oya ko loba ke no azala charge ya Karine Mokonzi te c'est que a signer na kaye wana te bango tu bana katsa kaye émission to sa no mi balé no bimisa sko kaye au mona signature ya lekechu ndengo zo $20 au mona signature ya ba nani ba mususu au mona ba signature na bango nyonso to eza wana connaître lekechu mabene eza wapi yo to mona ke bo ndo attaquer kwa omoni Karine Mokonzi ndenga zana zali fille mo be scène ozo comprendre mwana mwanso respectera d'abord na nature ozo comprendre alingara pe no ba pede nzinga na été ozo comprendre donc sinon elle a remarqué que note batuloko la ba lekechu ba komi ko tengama ko kasuko fanda na kitité donc c'est à dire quoi il faut mbala mo ba kabwana il faut mbala mo ko kende parce que atamboli na ba race moko boy on nzamba lingara te na mukili ozo comprendre donc c'est à dire que polémique eza nango des problèmes mais c'était parce que to redouzé ozo comprendre donc azala na ya sala ba makamna na ya sala vie na ye asaba makamna mais jour à côté lema o a démarrer mami na bisayo jour wana na bimisa sko ba vérité parce que ba kanga lekechu na hyper crime ba soda hyper crime ba beta mutu na biso ba talika na pharmacie ma ba lobité
ba regretter ba benginga ba lobi no terrain biri mais comment bino bo vivre na moto aza déjà boy ata moi ça fo moi mana boyete ozo reprendre donc sinon ya ba thématique moi de l'Europe Karine Mokonzi do baba fille mo ba tambola no na kobanga nzambe taka mama na emono mama pasteur aibi lo banzambe parce que moi na no zandeni par rapport à une rousse, il y a idéologie. Moi, ça la bosse des lunettes, na mon yole il a la avantage. Je la lunette voilà. Ce que tu sur la par rapport à ce qu'on est gel, problème. Non. Gel, problème. Problème à gel. Oh, gel il chaud le coq. Oh, yeah. Problème na. Ce qu'on est net ce que tu sur la par rapport à nous tout on a bimiga pour les lots. Ba momi on musuba bali yango no moni créer ba bloc créer on a lelo donc il y a la jalousie on bala tonde na lobi mara ko les institutions divines mututu na vie faire ba devoir na humain il faut abala azala bien ozo comprendre donc logo la ba ser na ngai moko na lingara mingi ba Givenchy Cornelia Dusi ba mbote ya Trosi Kazali ba maman na nga Paola Schengen kilo à Londres ozo comprendre donc c'est à dire que moi s'il faut bala na vie ozo comprendre moi s'il faut bala na vie par rapport il y a une roussa mais sinon ba mabala ngope foza na ngope moi keba au moins na mutabali mais ane lesbienne ane na bandenge moko be bandenge moko be ko simba te par rapport à nature na ndenga bonzambe ozo reprendre yango ba mabala bongo to telemelengo mais sinon ba o mususu batikali babota ba senta bango ebele ba senta bango na vie ebele ba senta bango loro la malika basenta bazemisa malika ba aussi prédoté ba fiancé malika nda azala ba ko prédoté de pas à la forme baso ba ko prédoté te Lomba alingi bangi na ndenge moko na biso malika il faut tiga no bangi pas changer forme et puis malika ndenga zawana aleka da âge ménopause da 24 ans ozo reprendre yango moniti lelo bana ba raté parce que moi so na biso malika de alifant ana lifanto wike ba sentait babalai il faut ba nano bala no mwana après babalié ce que bisanga échelo bon appel libala petit $500 tu ba malika ba mériter ba $30 sopé action de grâce et l'équiming ba $50 ka kozwe mba moche na pale ba malika wana vraiment ba tokotanga ba malika na babala te ba senta ba ken piana parce que le ken piana ce que ma beneza ken piana scène ken piana pas balate ken piana la célibataire système ayaka to fanda na biso célibataire oh bon ba nani mususu otanga kombo mwana nana biventi soki biventi ba sentae ba zemisa ezemi Rafini Tumba ba zemisa ezemi bazemisa bon eronde bo ba fivette pe ba c'est la gloria olangi ba zemisa donc gloria kutu ye kutu la ndenge nano akini awawa pona kina to ala na système so ba senteo il faut que kotika o pa mobile o comprendre so gloria na ndenge nano akini awawa totique pas nani ba sente est-ce que il faut que tire pas John de ba sente azakuna soki pe na Tanzanie soki pe na Mongolie azo telengana na balabala banini azo telengana mikilio qui so la mukandani muzanga photocopie na mukili ressemblance à la raté akota po gloire akota poto la mukandani akota poto na mukanda logo la mukandani est-ce que babi mais yo ozongi susu yo na janvier yo zaki bena contre jour moto sana émission zaki contre Karine Mokonzi na bandenge mo la contre Karine Mokonzi te wana baba bilobelo mona ya leki ya lobi kaka par rapport mais sinon Rena Bire vraiment donc toujours yo bigara mami na biso Karine Mokonzi 3 fois la baronne donc veut dire que wa leki a colonisa abonza a beaucoup bango to a PCB vie les questions à la vie grâce à Karine Mokonzi ba fille Laura so le loi kenda poto o comprend to PC comme la taille guitare ya baso ba la nango te na mukili mais to PC comme la taille ba linga na kombo le loi za la o mele ba so ba vie donc ça dit que to PC bango ba makambo donc grâce à Karine Mokonzi 3 fois la baronne oh bana kini bana RDC ya bino événement yango ba concert beta nango ebele mais ye aye ko beta nde sikoyo après confinement
ils ont un grand événement avec complicité à Yémei, milliardaire en boule. Zakari Bababaswe. Donc, tozali awa na kati ya Chetemba binomo bozo mona. Donc, toute la jeunesse boya, tous les bamas taboya na ebike bana poto boza e belé awa na Kinshasa. Ils ont un événement à Moko. Stinomu Bilas de la chorale, l'as de la Korunta, l'élève du maître le plus intelligent. Azana Ratama Belé, Boya et Belé, venez comme vous êtes. Nabana poto tout bae ba vacances awa, naba o tout bae ba wuti ba Amérique banini boya to sepela, po to sepela rasute mawa ekota, boya to seka ba grand spectacle. Nabete la bino ba répertoire nanga tout, sans oublier répertoire ya Papa Wembalel, le maître d'école, donc bino tout boya. Tout ça là événement na kati ya Chetemba bino mo moni cadre ndenge ezali tongo etaningo banduku ngai sekolala ara ndoto epusi molai mingi ere un bon rêve mimi ngai nalamuka mpongi esili miso natali fotono natuni mpe elobela ngai te epesi nga folie d'amour tokoyemba ngo mobimba te mais na robeta ngo ndenge na bolingi na beta boya bosala ba demande ba disque demandé je suis prêt à vous offrir un bon spectacle, un grand spectacle. Venez comme vous êtes, to s'amuser biso tout na bato ba cravate na bato sans cravate, venez comme vous êtes. Boya e belé bana RDC bana Brazza bana ya Cameroun, biso tunde toza a boya. Soldat sans armes, l'élève du maître le plus intelligent. Azana bino na kini boya. Batulorwa ba Yvette wala non de bazawana na no devoir na repesa Yvette Kalombo non ndenga zawana asokola non na piscine. Ozo ba il faut sokola non na piscine ala kisana no forme ya libumu na e na forme ma colonel mandenge zala vraiment na caméra. Batu ba mona yango ya o démarrer carrière que ya la poids mona Karine. Ya na niveau mona Karine Mokonzi. Veut dire que à faire attention azala vraiment musika na maramba Karine Mokonzi. O ezaka ba message be mission to sala ba avertissement. Donc c'est à dire que soka sakani à comprendre que les toko baluka na sa mabele de toko baluka na e. O toko baluka na e vraiment donc na mabele toko baluka. Ana esika okende de parce que ba tu loka ba Yvette soit là ba balinga ba par rapport à mawa. O Yvette simande azana yako sana mobali ma pe bien pe aleki rena biripe na beauté et puis na charisme et puis na l'art et puis na makambo. Yeah. Nanya olingai. O comprendre. Ba tu l'auras ba Yvette wala ba la ba âge mort déjà plus avancé. D'ailleurs à la nom mukolo Karine Mokonzi. Donc se distraire no pamba na komba Karine luka tan o bala o kota na ndakwa libala o sala ba makambu na yo ba makambu belebele. Mozu yaka na kata ba makamba polémique et puis ndengo zawana na ebite yo no babali yote. Ba grâce te mokutu ba ngwana bazobala. Grâce te moyenne si mazobala. Mais ozo tout la ran internet. Ozo ya s'attaquer na Karine Mokonzi non. Ça ne se fait pas. Biso skota ba grand défenseur ba soldat makasa Karine Mokonzi toko sepelate na mutu aleki abanda ko tenir ba po Karine o lela Karine ke lele pas mobali non mobali ni malongo ko zana ko kabelela Karine ata $50. Yo moko na lugu na mona ko tambula kana ba wewe ozo baluka na ba wewa gauche à droite soke kingabwa mabe oke banga moyo mabe oke zungutu mabe na ebisa. Veut dire que bino tout Obo s'attaquer na Karine Mokonzi boye ba keno terena biraza. Bokeba. Donc veut dire que bokeba de pona Karine Mokonzi de tozonga na biso. Oh tozonga poto lingara te. Bolingale bino mo bo attaquer. Te veut dire que pona mami na biso vraiment tozonga ka talaka wana maza charge internet ya mokili mobimba avec impact na idéologie. Donc Karine Mokonzi après ça ba musicien belé ba musicien mususu ala kata Congo en plein succès. Net nani après ça musicien net ni ya diembelande ba biembelande ba musicien poye ba. Mokonzi beta featuring na Koffi Olomide fula Koffi Olomide na mboko. Oyo comprendre. Donc Karine Mokonzi Koffi Olomide za da Koffi Olomide papa. Karine fulende ni yenda diembela Koffi Olomide poye bana. Mokonzi na ndenga mabete soki lelo babi côté mususu batu mususu bayebi ke non te il existe Koffi Olomide agwada liduso mundu ki songa mbeli
babetaka likofite grâce à Karine Mokonzi. On va na clip basala la nzembo bayemba et façonna pe vie lelo pe vie moi ba concert. Pour vie ba concert comme que non moi 3 ans moi be vie beta sundu l'été. Grâce à Karine Mokonzi. Vous comprenez? Yo net Karine Mokonzi ba tuto kangama na bango. Yo poza na Karine Mokonzi nena on na pesa Karine Makamu. Ba musicien wa kangama na bango. Bon, Karine Mokonzi ndenga zawana monte vraiment pesa valeur par rapport à l'image, à Indroussa, la causa nostra, la pulga motona tembe, l'homme de mi-ange, mi-démon. Donc, l'imien veut dire que Karine Mokonzi, la baronne, de yémouta pesa vraiment donc à valoriser. Aux autres comprendre donc à pesa vraiment ma kamu vraiment donc à talima lobité. Monte vraiment faut soutenir. Nandenga mabete, nandenge pia tindika chakate mais nandenge ya dans les bons. Aux autres comprendre nandenge vraiment donc il y a dans les bons. Aux autres comprendre. Donc c'est-à-dire que la surprise c'est belé là ba mikoleza oya. Le bien le monde qui est toujours chité non déjà parce que banama et puis basé belé pour sur la solana bango parce que mais biso peut yebi que Karine Mokonzi l'autre frappé net relation na yiro solana relation le na ba faire régulièrement na ba wa tezanden. Non, Karine Mokonzi a une relation normale avec les musiciens presque tout à Congo. Elle a un problème avec les musiciens à Congo. Karine Mokonzi, elle est là, elle fait bien sa vie, elle fait bien son travail. Et puis, Kalaté, Bozoye, na chaîne internationale à Mindele, parce qu'elle a plus que Kardashian, plus que Banane, plus que de la meilleure chanteuse. Aussi, il y a siècle Oyo. Dans le siècle Oyo, depuis siècle Banda, donc chanteuse morote dans le monde du Mobimba Yemba, Karine Mokonzi. Donc, c'est-à-dire que Karine Mokonzi a bien abattu presque tout. Voilà. Ok, bon. Fait par rapport à speech à l'élo, on a évité sur la parole à s'adresser à des fanatiques tout au balandi. Voilà. Donc, dire que la Chine Mobimba batuto bolinga Rena Biri, donc Rena Biri a de cœur avec Bino. Vous dire que moi l'appellation bien contrôlée, ça la moi bien. Donc Isaac Parker na kata Paris, donc bambo théâtre na yo et puis sans oublier donc na kata Paris wana na bossa di maman Emeline Zemba, veut dire que tous pepele ambetolo. Donc et puis numéro de téléphone ça plus 243 82 030 88 80. Donc il y a Willy Moucheni code ya mboka, donc papa social, il y a Willy Moucheni on t'a la biso veut dire que Rena Biraza. Voilà. OK, René, donc je pense que nous en est pour aujourd'hui cet élément fait énormément plaisir na batutu balandi biso là je pense directement à Pichu Mangaya. Pourquoi pas aussi à Franklin Martial à le cordon, à Tonton de la Nation, à Bossanité, mon vieux Willy Moucheni, code mondial, à Bruno Lubik à l'argent propre, Santos de Gira, le chef d'entreprise, à Bossanité, à Edi Bolondo, pourquoi pas aussi à Lokombe et deux Aigles de Paris, à Junior Chitea, à Bossanité, prophète Didi Bokongo, ingénieur Popo Kakoni, Rodrigue Maten de Master et Aziz Aloukusa. Pourquoi pas, c'est un grand merci aussi à Chris derrière la caméra, à Steve Labé, là je pense directement, pourquoi pas aussi à Chris TV. Donc, tout au Balandabiso, dans le club Wapo Combo, s'abonner massivement. On se revoit la fois prochaine. Bye.